Yo, oyo. Bon, avant la comment la question, moi na no asuka comment nene. Oyo to botamba. Héritier Kabe ya Mwamba. Suka wana. Sko osala ka ndenge nini to. O vivre ka ndenge nini. Muto yo oko vivre na vie intime ya héritier Watanabe mais na média au soutenir Fally Ipupa. Brusquement, moi question on a répondre bisongo. Moi je suis journaliste au milieu du village. J'ai fait le travail pour tout le monde. Pas vrai ou faux. Fally Ipupa obet dans la stade de Marseille. Question nangai. Vrai ou faux que Fally Ipupa obet dans la stade de Marseille. Obet dans la stade de Marseille le 29 octobre. Et dans la carte de la province unie. La ville professeur Kinshasa. Géré ou bien dirigé par qui? Géré ou dirigé par qui? Comment ça? C'est-à-dire, mon toit a géré ville professeur Kinshasa. Pour l'instant, c'est un. Oh, gouverneur Gentini Mbakangobila, le suprême, le grand bac. Il faut éclaircir. Pourquoi Gentini Mbakangobila, ça moutaku jibe, n'est-ce pas, on l'a intercalé, il fallait abétater. Papa, mon Fally, asola likolo makasi. Oh, yoga, mon Fally, asola likolo makasi. Oh, kutu ba robete gogo et pas ngobila. Tamso nga sa zetani, ba robete gogo et uta likolo. Ko sa ilo konate. Liste professionnelle, qu'est-ce que tu peux faire comme remarque na bande qu'on a biso, il y a ba warrior jusque là pour les autres ça de 5 août. Bon on remarque au sala bangote, ba ba fanatique. Consommer pesa na batombo, ba osenga on na ba boîte. Na ba ko kapene bloqué ba jaloux et ko ba tala ba challenge yo salema et tout mutu tout bloqué ba jaloux na yo sala tout. On se comprend. Ba tout mo mutu na bi a bloqué ko felo milité yango ko felo ndango boya mamuna. Batala na ta passage. Et ça moi c'est pas que ça leki na dani. Ndenga leka na batala na ta abani misiki na bandal. A enviara ba vena ya wenge. Sali ba vena ba inspirer. Yongo na obete lisolo na bisa batu Fally Ipupa longwa na quartier latin ngana to ye mambo Kofi Asala a combattre eti na ndenge tout au grand jamais Fally Ipupa lega na TV ayebisa ngai confrère nos journalistes nous to concerne nini o ngana lega na TV na loba mabe ya Koffi Olomide. Très chers internautes, il y a Congo Vérité Télévision, une fois de plus, merci pour la fidélité, merci pour la patience et surtout partout Eska Bozali, très chers internautes, Bino Bazali, la Congo Vérité Télévision et surtout merci à Nino Bozali pour ça na plateau na ngai na biso bino ki na ko yamba bino une fois encore pour une fois de plus na yamba bino petit sac le moko tout ça l'analyse yo se plaît na makasi merci na ba remarque na ba critique et surtout félicitations pour protect pour na et lelo na zanae donc na tout yé lelo brusquement na ye to ko solo là par rapport à actualité musicale na biso mboka na biso et surtout na ba rumeur parce que rumeur peut se faire partir dans la communication. Bonjour petit sac. Ouais. Bonjour, bonsoir au moment où laquelle internautes baza bon papier à travers le monde. Ba ozabiso nanzela ya Congo Vérité. Congo Vérité pe Tumba TV officiel. Oza bon chaîne nanga imoko privé et vraiment merci beaucoup na batutu. Oza toujours ça la confiance bato tout. Oza toujours wana pour nous critiquer positivement. Non qui a critiquer na ba négativité ya ko finga ko insulter tout comme ça. Et même ato finginga tamsu bora mer nanga. Et longola ngai zakari mwambate. Non zakari mwambate même so fingai ta ozo soit outil wapi nozaka onga nazali peut-être msu banaliste to salaka to ba critique to salaka et ça répond à avancer pour faire avancer culture na biso non que pour réguler culture tant ninga sali culture plutôt tant journaliste moko sali analyste toi ça critiquer le mot songolo to pakala ce n'est pas dit que toi tu viens là pour insulter pour injurier de parler de n'importe quoi wana ezango et na litomba te vraiment merci na bato ba comprendre ka vraiment positivement baza pena na idée baza pena makanisa ko comprendre mais positivement merci na bango merci encore une fois de plus d'abord c'est Pablo King dispatchante le seul elni qui déclare Pablo King le seul
Nick déclarant l'homme le plus sérieux, plus que les mots sérieux elle-même. Vraiment, merci pour notre soutien, merci à sénateur Yanzambe, pourquoi pas fonder Pipi de l'homme, vous êtes tellement belé et bon séjour au pays. Na Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, Mohamed Moleka, Baobi Papa na Elisabeth Moleka. Na Alvin, pourquoi pas monter ma bateau maman, Charity Moleka, vraiment bon séjour. Ah, on a vu le professeur Kinshasa, merci na soutien na yo, merci na tout. Vous avez éparpillé à travers le monde, boss, les boss Yannick Kini, Rombox, c'est l'homme qui détient les drapeaux. Na boss na tête très égé, Mouzala les demi-diés, vous avez tellement belé, cache au monde, directeur à cabinet, pas tout y est mou, contrôler toujours ma sonne, nous au contrôler. Voilà, petit sac Léo, Bikeye, Souri, Batio, Mikra, communication c'est facile, pas na yo, aux membres, il y a facile, Bana Zakari, Babas. Voilà. Question mi balé mo na tourna yo. Ce dernier temps tu parles trop. Maman a fallu pour pas. Comme parmi les communicateurs il a fallu pour pas ou bien aux akaka analystes journalistes oyo toyebi comme d'hab. Ouais, Zakari mon bazin est journaliste. J'ai fait mon boulot au milieu du village et Nassar Ramsananga. Il s'agit de l'obéla bien Moutousson l'auto pakala. Nassar a été analyse. C'est dernière fois Dieu apport et a plus pas fallu pour pas. Non, apport et a plus fallu pour pas parce que c'est un artiste émissé congolais pas au ça ba merveille. La musique n'a pas pousse la musique n'a pas libanda makasi. Rien n'empêche pour ça il a analyse. Rien n'empêche pour ça il a pour héritier Watanabe. Rien n'empêche pour ça il a fait rigola. Malgaza nakata kumba. Rien n'empêche pour ça il a Weranson. Rien n'empêche pour ça la dernière fois tout ça là qui moi analyse moko face aux caméras. On s'attaque qui trop na bandeko ya wenge ou pesa qui va vérité moko aussi ba attaque moko te ya wenge batu ba yete banzoi ba visiter hotel. Papa, wana ya mambo leka, ya mambo passa na moda. Et natuni banzoi ceux qui va visiter qui ont analyse auto ça na Congo vérité quelques jours après. Yo no lo bana répondre yo. C'est dit makambo wana que non soit tu lobeli artiste émissé moko boye tom sur social critique moko boye so ba fanatique ne ba joango mabe ba luka ba kana yo ba kango na nzela po ba beta ya makambo ese leka kala. Lelo su to wana ta wana ti. Comprendre bato na ba yo soki banzoi wana zo benga wana. Baza bato ba koli ba wana ba responsabilité mambo belé tam su ba wera ba sela ba biloko te na ba famille. Oui, bah fanatique parce que bah artiste émissien au bas soutenir et tout et tout. Et nous battez que nous ceux qui t'aiment sous basali critique pour l'artiste son loto pakala et yo fanatique au cas peut-être journaliste on a au bétail. N'a évité n'a tarana banda na tambola partout. Na tambola nationale partout. C'est que je visitealité à Kanda. Comment? Visitealité à Kanda zoa qui yo joue en haut. Ngala rozo Nzambe. Te ngala kuna okup Nzambe tinini. Papa, yo ka cité canaliste moko na Congo vérité. On le la vérité oyo biso to yeba kiti. Yango na tunyo question. Ba visiteur ba yoko visiter. Ba visiter nga pour quoi? Banzoi ba sala nini? Bango peleni ba fandi na banda kuna bango. Nde ba sa pena banda kuna ba responsabilité na bazana bango. Bazana yango plutôt allais je dire. Batika yango po ba koluka Zakari mo po swati asala ki analyse moko boye soit à critiquer qui to asala ki eloko moko boye ale ba ya ba betanga moi si na bango to nzele na bango ba betanga na fela to ya po ba ye karamba moko te akanda yo écoute il était akanda ba visiter peut-être ouais ça c'est faux et archi faux batikali ko visiter te ata mutu mo ni vidéo mo réalité akanda zo ça pardon ça le kuta ko senga par lobby ya za artiste c'est comédien c'est comme ça les attaques no ba visiter ngala zakana yi ba muta visiter azate muta yeko beta azate muta yeko sala loko azate par là tu veux dire quoi donc message va faire ça sous capté na public et ça sous capté parce que y on a habité et ça tana moda papa plutôt ya passer na moda surtout on a tana moda comprendre toi on a tana moda makamona pesa sous pena tenenga za auparavant vous comprenez ils a bongo ya le loke Weranson ani Weranson atikane igwele wa de la forêt et patron orchestre ne wenge musique à maison mère Jibin piano idem aussi patron orchestre ne wenge BCBG basangana ki basay réconciliation so ezaki lelo mutu ana kanyaka na wana katuku bianza na yo et to Mohamed Moleka le seigneur de la ville na posa beta wera ya wenge ensemble wana après c'est bon de la part ba betele na palais na ye tu vidé so pas nitikela na ngwa lelo mo isa soute que non nengo non ba fanatique ba bundi ezara soute tane soute po fanatique wana nga fandi a coopérer na eta luka ile sa mwana neta ale sa ba neta ale sa fa ni famille na été pour kende ko bundela wera po wera non non petit ça clair so so ka ke ko bundela so wera ke et raté siko que non ba beti eto ba bomi le contrat o kende la ki so après wera ya okunda e question mo na ngana tuna voilà et déranger tout na on a pas tout na ba question tout et question et déranger nga tout na question après naza après la question nyoso tout na so il s'agit de répondre non au senga teto kata na montage so il s'agit de répondre je dois répondre question na tuni il s'agit de répondre
tokata na montage. La question moroté au réussir passer ngai to soit le bas oh son monique na na mobilité au répondre je dois échapper voilà. Voilà. Très cher internaute, il y a Congo Vérité Télévision. Tous en face il y a Petit Saclé, moko ya ba analyste ya musique ya mboka na biso, journaliste professionnel, moko ya bana ya Zakari Baba Baswe. Question yo, il fallait penser na tout en public parce que na tout na kaya en privé m'a répondre en vite. Peut-être en public ou bien le bossa caméra pour répondre. Saclé, au sala ka ndenge nini? Petit Saclé, au sala ka ndenge nini? Yo, oyo. Bon, avant la comment la question, moi na noa suka comment nene? Oyo tu botamba. Héritier Kabeya Mwamba. Suka wana. Sko au sala ka ndenge nini to? Au vivre ka ndenge nini? Muto yo, oko vivre na vie intime ya héritier Watanabe, mais na média au soutenir Fally Ipupa. Brusquement, moi question on répond de bisongo. Moi je suis journaliste à Nazaro, milieu du village. J'ai fait le travail pour tout le monde. Ceux qui musiciens. Non, il dit me pression, non répondre au pena, non répondre par internet ba pena. Ça dit non répondre vraiment sagement. Moi je suis journaliste dans un milieu du village à Ramuta Mutute. On appelle ça tendance à dire que oh Muta Fally, oh Muta héritier, oh Muta Wero, oh Muta Jibé. Non. Communicateur à Fally. Non. On continue d'abord. Nazara ni communicateur. Nasola na Fally tellement bois communicateur. Oh Nazara communicateur ni au membre ton donné à son attaché de presse. Non, si c'est idée nangai. Héritier, d'abord, c'est Wakou et Toumash, comme nous les Kasséons, Tobengana. Elle comprend Mash, ça dit Makila, Yaminu Nangai, héritier Watanabe. Vous savez, quelqu'un a il est un grand esprit, il est un esprit moro un peu élevé. Aza Moutoyo, Ayebike, soit Moutouma Solar, Moutouma bien, mais Yona Ozarane ka bien. Au moins, l'explication dans ce plan héritier, un esprit moro ouvert. Wataza Keno. Ayebi que notre mouton solani na mouton songolo à l'obé la mouton mo spakala mais ozana yo kutena ye ozana mais ozala na héritier non ko lobate ko lobela Fally pour comme si bato ozon lo ka na za mouton moko ya Fally non ngala za au milieu du village na mouton tout héritier Watanabe d'abord c'est un frère c'est un vraiment Wakou tout match ça dit moi ba lien peu à côté moko boepé ndenga ba famille zali ça dit mambo beli yango mona tali na bino moi nanga ko na botie mobali deuxième moi na ya mobali abino na tombol nanga héritier Watanabe na tombol nanga héritier Kabeya et voilà et amona ipe ndoi na ye asale pa ko sele ta ke ndoi nga pe na sele ta ke papa na ye pe na memi ona ko mema o tombola kombo voilà les attaques no so na pesi héritier Watanabe kombo non soit na ko lobela Fally te to na ko lobela faire rigola te to na ko lobela wera soit na ko lobela kofite non comprendre on eza bakambu mususu en dehors ya makamba misiki on est comme musuko ya famille ya kati ya chabwala voilà reprocher quelque chose non voilà très cher internaute tu comme ça tu allez quoi avancer wala yaki moi chamunga na Damas pour que Damas c'est comme associer l'engagement question na ngazali par rapport à le 29 octobre Fally Ipupa est-ce que zali concert de rumeur ou bien concert réalité? Concert de rumeur et comment à niveau? Concert de rumeur et comment à niveau comment? Concert, concert bel et bien. Et le 29 octobre, Oyo, Batutu Baza mobilisé. Et les Warriors, les fanatiques de Fally Ipupa sont vraiment mobilisés. Et Romo Nakeno, Baza déterminé. Parce que c'est la première fois depuis Fally Ipupa embrasser sa carrière solo. Et ok, déjà la quinzaine d'années. Et annonce un concert à Stade Dango, mais il ratara la cérémonie a fait 10 ans de carrière et ça l'a que non voilà il rataka mais cette fois-ci il doit vraiment affronter Stade des Martyrs. Parce que la communication à niveau de ville province ça on dit ali mythe parce par rapport à autres ali causer là tout monaki Cla Wenge en dehors il y a des réseaux sociaux donc on a pas panneau comme mata par là ba ko le concert Wenge mais le 29 octobre il fallait pour on dit ça ko le makana ba réseaux sociaux non et ça ba stratégie autant sous Fally pour pas moi mettre en place à complicité na ba warrior ba fanatique na ye pour ba zoluka ko mettre en place et après ba banda comment est-ce que ça passe toi non parce que toi
na août toza na août toza le 5 août concert eza le 29 octobre après 2 mois nanu eza nanu 2 mois eza na passe à travers na mois moko mpe 1 mois par matraquer mpe bani promotion mpe yi esimbi déjà fali déjà ntango ezoyokana ke fala obeta na stade de martyr ekoti dana mato ya bato eza ekoti dana mato yolakisa mpe puissance mpe force ya artiste asala ta mosusu promotion ndenge biso tokokanisela te na ndenge akisasa asala te mais les gens savent que non fali poupa va affronter ça de martyr lisolo ya baréseaux sociaux quand même na même biso toza na kisasa awa na kisasa tovivre na batv ya bateni te oyo tomonaka batv locaux toujours soki na kooloba communication quand même bajournaliste ya communication batele locaux baza te bapano eza te baaffiche eza te au moins tomona ampleur wana quand même mais quand même omonaki déjà affiche bomonaki mpe mwa spot na baréseaux sociaux oui na réseaux sociaux parce que ezolobama mpe na baconfrère journaliste mosusu baémission badimanche baolobelaki no événement le 29 octobre et tout ya fali poupa maintenant eza temps eza nanu yalo 2 mois eza nanu mpo basala promotion comme il se doit aosala parce que ye mo azoluka koma teske akoyeba aosikani na kobandela et po esikani mpe akosukela mpo récite ya concert wana ezala mais mpo na yango bato tout oyo bozela et ye moko ntango akomettre siko makambo to en pratique et tokoyeba siko koma teske babiloko mosusu akosala comme promotion comme marketing mpo déjà ekotakota bato. En tant que journaliste professionnel, qu'est-ce que tu peux faire comme remarque na bandeko na biso ya ba warrior jusque là pour les autres les 5 écoutes? Bon, on a un remarque au Salabangote, bon, on va fanatique. Par rapport à l'événement où il y a des couvrages, événement où il y a un mariage, il y a 200 personnes et c'est une année d'organisation. Oui, mariage à 200 personnes, c'est une année d'organisation. Pour le balade, ça rappelle Marambo Belé, il faut. Mais ce qu'on a la musique, il y a nous les. Il fallait pour aujourd'hui, Azan a succès, Azo Salaba merveille. Comprendre, Azo Salaba merveille. Azo Bimisa. Aujourd'hui, c'est 4e jour. C'est pour vous dire que Aza déjà Mouto, Aza célèbre, Aza Mouto déjà les Zoloba Melaye, Aza déjà Mouto déjà quand stade de Marty déjà annoncé. Au moins on a retomber na elo ko reprocher ba warrior te bango mo ba yebi comment est-ce que bazana artiste bango ba yo mot d'ordre ya aigle la bango so aigle bango lobi boye bango ndi yango ba Holanda so pe ba lobi boye te yango pe bango ba sala voilà na ko pesa bango nini te que no bino bo sala boye bo zong sa boye tam so ba stratégie on na ko pesa déjà bango ba nango pe tam so ba mettre déjà en pratique tam so pe mo bazana nango pété tam so bango ka ateza nango inutile. Voilà, très chers internautes partout dans le monde, merci d'abord toujours. On a un petit sac, les mots, il y a communicateur, il y a communicateur musical en général, il y a l'Union, toujours pour pendant que presque déjà 5 jours depuis bloqué Bimi. Tout qui est direct. Oui, mais on bon. Ouais, très kitoko. Bloqué. Très kitoko na yuna Eva Tumbaka Lombo. Oazo séjourné bongo anakin Eva Tumbaka Lombo conservex na Dani Dende le Real de Madrid. Jour na résidence à Dani Dende na ma campagne. Tango Bimi. Ah, hello mo fali bali bloqué. Ah, Dani Dende tango yo ke talaka ba vie ba Eva Tumba ba vie mais ba vie o sa type na ba obina. Ozo ko ngamoko na fandi biso ba vie ba obina ba telemi. Na so na fandi o seka bango. Na le la ngoma be. Ozo ko ezelo ko kotaka ba vie Dani Dende le Real de Madrid do ba toyo ka kenda nsango. Patron Dani Dende ba Eva Tumba ba obina bloqué. Ezelo mo et déjà yambami na espace à 2 jours avec ça de 1 million. 2 millions déjà le comme 2 millions. Déjà 4e jour, 5e jour la différence entre bah vue na ampleur musicale les ala ba boîte ba terrasse surtout na bande ko ba moto na kisasa to yeba ka musique ce que répondre déjà par rapport à bande ko ba wewa ce que tia ngo c'est que au corrompre ne l'autre c'est là clair c'est là non oui bité zo beta bloqué ba na ba bar na ba boîte zo beta na ba boîte non ngala kota ba boîte te malheureusement yo kota ba boîte ngala kota ba boîte te ngala kota ba boîte na ba venir mutino so matara moto petit peuple no so matara moto bloqué na bana wewa na mituka na ba place o ba fin fond o senga kapena ki oyo ka musique oyo kana kite e komi ezo beta et comme il te ça nous venons balader to na ba terrasse to calculer kaka 17h 18h to bana autant na ba terrasse oyo ka ozo ka oyo ezo beta
C'est ça la baladeur na ba DJ. Et bon il fallait qu'on rate pina. Et le quoi bimisi le moins à 3 minutes. Il y a tout c'était na nga logique. Et ça que non parce que moi na minute yo. Nana mutafalite na ni communicateur na ni sur attaché de presse. Ndenge to yambelaka eloko original na bloqué question na nga. So tali kutu ba blo mususu wana otangi wana. Na 48 heures. Et comment il y a 1 minute non la vite et le simba rasi bongo kasi ele vu wana kasi za mutu akoti pose ko ça la vue wana et ça nombre de vieux pour mutu fatala ce sont totalité ça nombre de vieux là comment et ko ça 1 million comment faut mutu atala ACP li a télécharger nde yango ça ne ba kisi pour ce que ça les ce que vite so vu wana za batuni ba otala et ça ba nzete to ba nyama ba otala ça roza impressionné par rapport à Fally Ipupa bimisi loko atala na no eloko ya ne mais quand on atali déjà ma consommation à consommer pesa na bato ba osenga na ba boîte na baba ko kapene bloquer ba jaloux et ko ba tala ba challenge yo salema et tout mutu tout bloquer ba jaloux na yo sala tout on se reprend ba tout mutu na bi a bloquer ko felo militaire yango ko felo ndango boya mamu na yeto ndeni faut la minute faut coach la minute faut sur téléphone la minute faut la téléphone dans son na sur na Fally bloquer wenge so na sur na Fally so tala sikoyo so ko monique profil na ye so monique profil na tokos de tabu so ko monique za sur la téléphone ye ba bloquer wenge bloquer so monique so teliga so za ni bo Fally ko so la na ye au Monica merci beaucoup. Ça c'est ça. Fally Ipupa tout pardon. Au Monica aussi téléphone. Aux arala numéro Fally sur la Fally. So déjà numéro Fally. Profil au Monica au profil là ça profil à tokos d'été. Il y a affiche à tokos d'été ça boité. So au Monica qui ça té. Il est bloqué. Merci très cher internaute mais on a parmi bateau va créer guerre entre Wenge na Fally Ipupa. Vrai ou faux, namuna zana réponse nango. Est-ce que beaucoup yeba que Fally Ipupa obeta na stade Martyr? Oui, tu yeba. Yo répondanga par vrai ou faux. Fally Ipupa obeta na stade Martyr. Question nangai. Vrai ou faux que Fally Ipupa obeta na stade Martyr? Obeta na stade Martyr le 29 octobre. Et zana carte ya province ni. Na ville province Kinshasa. Géré ou bien dirigé par qui? Géré ou dirigé par qui? Comment ça? C'est-à-dire, Mouto a géré ville province à Kinshasa. Pour l'instant, c'est un oh, gouverneur Gentili Mbaka Ngobila, le suprême, les grands bacs. Merci beaucoup. Très cher internaute. C'est la question que je suis là. Je suis bon, téléspectateur. Il faut éclaircir. Encore Gentili Ngobila, ça Mouta Kujibe, n'est-ce pas, on va intercaler Fally à Bétate. Papa, on y Fally. Asola Likolo Makasi. Yoga muni Fally asola likolo makasi o kutu ba ko bete gogo e pa ngobila tamso nga sa zetani ba bete gogo e utali kolo ko sa iloko na te ko meka ku te so sa pona bongo bo ka tsako Gentili Ngobila za mutu ya jibe ndesko ba ko luka ba beta 12 moko po ba nié ko ba nié ko sa Fally Ipupa na sa de Martyr de trompe-toi nous man détrompe-toi. Est-ce que maman a le bien? Kasi poto ngo tuna ke gouverneur ville za nani. Na yo kopone siko ye muninga na ke na fungoli siko maele na batutu ba kopone oui mutu afungoli makambo. Yo siko penser ko Gentili Ngobila muta jibe ande siko yakor soki Fally soki nini non Fally na problème te na ba vie na ye il respecte leur vie aïe ça dit à respecter ba vie na ye ngana yo na bentongo ba olanda to yebi au grand jamais kutu d'abord pona ya sabatu Fally Ipupa longo pas Koffi Olomide ngana to yebi passage ne pardon passage na ye na ba chaîne moko ya mboka ya minene ya mboka biso ya monde plutôt ya koloba ke quartier la tesa ki juste passage mais c'est normal abandi misiki na latino te professionnel ne to yebi ke ba yebi lien na latino mais atabeti na batala na ta passage et c'est mais c'est pas que c'est liki na dani ndenga leka na batala na ta abandi misiki na bandal a enviara ba vena ya Wenge. C'est-à-dire ba vena ba inspiré c'est-à-dire envia bango maga yemba na Wenge te aye ko leka aye ko sala passage na quartier la terre mabeza nini wana donc kasi ko ne fallait le bikino j'ai commencé ma musique à Bandal mais je passais par quartier la terre auprès de Koffi Olomide ne so mo ngo mabe so fallait le nini qui na fandé pas Koffi Olomide na zano non déjà passage pas ça rasoute à l'écart na kata quartier la terre voilà. À ce passage, il y a un quartier de télé, le réveil, le lopé, ko sala sous soit petit tout yongo na obete lisolo na bisa batu Fally Ipupa longwa na quartier la terre ngana to ye mambo Koffi asala a combattre ti na ndenge tout au grand jamais Fally Ipupa le gars na TV ayebisa ngai
yebsanga yi confrère nos journalistes nous to concerne nini on a les gars na TV na loba mabe ya Koffi Olomide bato bayebi ke vie basala mabe respect toujours na vie na ye so pourquoi oboya ba via winge oye lelo bakino na via basali ba pesanga goût blo kokota ba polémique moko tene sika polémique ezate fallait pas respecter l'air vieux Jibin Piana Koffi Olomide plutôt Jibin Piana Weranson bangutu ba Blaise Boula ba Le Makaba ba Fondé Masela il le respecte à respecter bango très ça dit na éviter ce ko ba ba sala ngonde ni ba mi mango la polémique ba ko ta fali la polémique moko boye le ko merci beaucoup très cher internaute merci to comme na biso na suka ba sinele biso question de curiosité relation yona Zakari Bababasso. C'est mon père spirituel, mon homo, levé à moi, Wakou et Mash. Si aujourd'hui je suis Zakari Mwamba, c'est grâce à l'honorable Bababasso Wishi à Zakari. Merci beaucoup. Tu comme l'émission de Souka, très cher internaute, merci. Après, il y a un moment où il y a un internaute, les autres qui gérer Mamoutou, Touma TV, Congo Vérité Télévision, alors basi ba rolinga na mena musika yazolula ye yebisa ba abonné à Tumba ba s'abonner na Congo Vérité ouais ba abonné tout ya Tumba TV officiel boké na Congo Vérité ba abonné pe à Congo Vérité ba s'abonner pe na Tumba TV officiel voilà sur on a senga bino ko ezaka bo s'abonner bo liker bo commenter au ça elongo bien quoi. Merci beaucoup to comme l'émission Souka c'était Zakari Mwamba petit sac Léo tozaki na plateau tolobi nyonso esengai toloba très cher internaute ba tenir sur regarder bolimisa biso soki to déborder mais tout ça wana kaka mpona kolobela le 29 octobre est-ce que concert kozala te point d'interrogation ndenge ka balobaka on se dit bye merci.